Ba bocho ya biso ngana ekoloba na bino lelo. Ba papa na biso ba maman na biso bosana ba 50 ans ti likolo kuna, ti na ba 90 ans. Comment vous avez la capacité, il y a pousser pena, comment vous avez la capacité, il y a la bonne réflexion pour la génération abisso, pour la génération baleki nabiso, pour la génération abana nabiso. Ce qui bino ba vie de chez c'est souki. Donc il faut payer biso ba vie souka. Ce qui bino ba parents, ba politiciens ba bunde li biso te. Nani ko bunde la biso. Nala ko délivrer Congo. Mais pas si nangeza nini. Peuple congolais, bana ndemba ko souffrir. Génération na biso, ya bana na biso mba ko souffrir. Bino tam souci bo vie na bino c'est baby. Bo komi déjà na ba 70 ans, ba 60 ans, ba 50 ans, bozo mona ke bo sene bino le côté vous vous en foutez. Mais biso toza na souci parce que ça génération na biso. Nga kari na fa na poto na ya par regroupement familial. Mais choix nangeza la na va na poto te. Choix nangeza na va na Kinshasa. Alors na éviter ceux qui bino bozo ba parents na biso bozo raisonner le koana. Sala kama na sentiment na o na uti okake na Belgique awa eza na ndeko moko boye papa moko abeta mwasi na po mwasi ke ko marcher pour na nini pour papa na zaka ka camarade ya Tshisekedi mais papa oza imbécile oza papa moko oza imbécile na place au bout de la peuple yozo préféré ko garder relation na ona Tshisekedi les fils mais faut être imbécile à cause des parents comme vous biso bana oyo tosoko la sans éducation batala bakunu na bakota tala ba ujana bakota yokani sezani à cause il y a éducation et ça la bienté ba parents moko boza capable était ko ba parents moko boza capable était ya ko tia makamuna mesa na bino bata gouvernement tout le monde sans exception et ça la failli et ça la Tshisekedi et ça la Kamere, ceux qui Kamare, ceux qui Kami, Vital Kamere, ceux qui n'ont pas dit moi sabato. Et ça n'a pas Kabila. Et ça n'a pas ceux qui n'ont bino sont va foutre de merde. Moutou mon côté. Asala bolingwa Congo. J'ai dit bien moutou mon côté. Ata la kacha politique on a mou Congo azakuna. Ata la kacha politique on a mou Luba sakuna. Ata la politique on a mou Zomba zakuna. Bino sont va foutre de merde. Boza ba fouteur de merde. Regarde à quel point boza même pas capable de sangana. Ba politicien moko botanga ba classe minene. Mais boza ba zoba na ko ma yele était na réflexion. Alors comment que expliquer ni kambwango? Tala le peuple congolais. Tala le ba congolais ndé ba komi ko tia ba vie na ba parce que ba komi désespéré à cause de la politique. Hein? À cause de la politique, babuzo ba bêtise matin midi soir. Bozo vanda kana kaka ko betra masule zangatina. Boutomo, ba papa na biso, ba maman na biso, bon agir, il est temps bon agir. Oh ceux qui Fayoulou, oh ceux qui nan, vous êtes tous des escrocs. Et qu'on peut ça sous s'appelle na Tshisekedi parce que n'importe bon yoka kaba vidéo na biso, botala kaba vidéo na biso. Ceux qui bino botala raté bana na bino batala rango, bandeko na bino batala rango. Alors na ekoloba na Tshisekedi. Yo fani na pouvoir alors que osala armée te, osala finance te. C'est quoi que on fait na kuna pour nani? Hein? OK on fait na kuna pour nani? Ok, on fait la kuna pour le plus important, c'est Kobimisa Kabila. Oui, Kobimisa Kabila, Kobimisa na makasini. Pourquoi beaucoup miko sakana na Congolais? Pourquoi beaucoup miko sakana na peuple oyo? Hein? Pourquoi beaucoup miko sakana na peuple oyo? Et puis na zolo bana baluba. Ce n'est pas dit que ceux qui va parler na bino, ba boko la bino na dictature. Il faut beaucoup comme ça en général na Congo. Non, et je parle pas tous les baluba bien sûr, mais je sais de quoi je parle. Je parle la plupart des baluba. Oh bino boko miko publier, moi na betu, moi na wetu, moi na nana. Non, bêtise. Maman, na Lubumbashi za na ba Congolais et baluba bazo souffrir. Ba kita même na kini ko sala ki wewa. Ba msusu baza na Kinshasa wana bazo steka mai baluba baze belé yukanisi na Congo wana parce que bo komisango soki politique bo komisango likamba ethnie tika nga skone c'est une vérité bandeko na nga baluba na Kinshasa tangu Kabila le père to Mobutu to Kabila le fils ndenga zawana bino baluba babanda olia combien de fois. Tant où Kabila le père et Tshisekedi le père pardon azalaki wana kaka toujours attaque opposant boza olia combien de fois bobanda olia combien de fois bobanda soit traitement au felete yoka batika makelele kaka buzoba imbécile si tu n'es pas content tu dégages parce que l'on est au ça la blague té à cause des gens comme vous bozo salara buzoba tout ça na bomoko.
Muluba, Mukongo, Muswahili, Munyanga, Mutabandundu, soit colonie. Biso nyonso. Pourquoi boliko comme c'est le roman et comme maneti li kopa. Congolais nyonso tout na RDC a souffraka. Netini nyonso. Tozo souffrir. Pourquoi? Parce que tout ça la muta malonga zo fanda na bisote. Tout ça la muta malonga zo bomba bisote. Tout ça la muta malonga zo boko la bisote. Quand je dis que boko la c'est-à-dire un président. Hein? Openza a signé ma corps n'a pas respecté les Kambunaï. Les Kamboza les Kambupenza pour nga kamba politique qu'on a linga kota honte parce que même ça na barako le temps n'est pas encore arrivé. Pour l'état en Nzambe pour le Congo n'est pas encore arrivé. Je le sais, le temps n'est pas arrivé. Oh nyo saison les kaneza ba mu pepa ba miyibi ba escro batalo koso. Mais Nzamba rosunga Congo toko tika te toko lembate, toko lembate. Omoni toko lembate, toko kabwana pete. Vitel kamere, muyibi. Muyibi. Soko moni mobile azana kokeba te akolala mwasi ya bas mwasi déjà ba lali na bato ba moni boy. Soko moni ya mobile ko azo banga te ko bima na mwasi déjà bato ba lali ye. Azuye soit tien anda ku seke mutu wana mutune saka malamu te. Allez, azo pousse kende yo pene ko simba soki yo bati yo pene le roi président peuple ko sepela. Ton peuple sepela biso pena seto zo sala makamu na biso. Allez, biso petozana kaka, Tshisekedi, nzokande manipulation, Tshisekedi panga na loko la ebine makambu wana te, azo mema makaka, encore na se on va promettre que bako tatane bako kunde na Kinshasa, toko pesa boy, toko salelo boy. Toza abo pianga raison, que ta ya Nzambe ya kosala pona Congo, na ne kokite. Nzamba ko pesa biso mutu wana tanga oya, e kam sabate bele. Et quand vous sabatez belé, Congolais tout le monde a hypocrisie, tout le monde a sentiment, tous autres ba sentimentaliste, hein, tous linga ni ya sentiment. Dès que tu sors na kati ba mabala, ndé to memango tina ba politique, ndé to so memango libanda, ndé to so memango partout. Oh, prophète mora lobi na Congo na lobi, moi sa papa ba benga ke kaka mama, hein. Donc, donc makamba libale kotiti na politique. Donc makamone, donc sangisa. Donc, ba politicien ba komi na bango, ba komi na bango ba star, biso to komi lokwa ba fanatique na bango, to adoraka bango. Bango bazo zulango bongo. Mutu moko te azana na souci ya ko libérer Congo réellement, to ya ko pesa kimela la Congo, ya personne encore. Alors tous alaka vigilant. Alors tous ale la kamaele na biso penza ya bonzambe. Ya intelligence la classe te, ya sagesse ba papa na biso, ba maman na biso, bo sunga biso. Génération bino so bo kufi na bino. Bongo biso. Bozala mawa na biso. Hein? Bozala mawa na biso te. Botela poto ndenge baby nango. Biso to zonga mkoloni. Torzonga ndenge nini ba parents na biso bazana poto a botongi te bozo sale no côté ou bien soko tongi déjà famille zo zela déjà que soko akufi biso moko to récupérer botala Congo a bongo droit de l'homme ezate social ezate hein ba soins médicaux malongo ezate nana ngoko ya kosala bongo to tika makambu ya kozala ba fanatique ya koloba ke président wana zalaka déjà na mbongo na ye o ndenge za bon Tshisekedi aza déjà tata na zaka riche baza déjà famille riche to tika ba sentiment oh biso lokwa toza ba Congo to lingaka ba luba te oh biso lokwa toza ba nyanga to lingaka ba wana te oh biso ba luba to sangana na bato te oh te biso ba Congo to biso ba nyanga to lekibino na mayele to lekibino te après tozolo ba ke toza bana Nzambe après tozolo ba ke to sambelaka après tozolo ba ke to linga Nzambe boseka bosuba kutu na ko sumba mais zana mukolo surtout génération ngalo kwa boza ba jeune bozo mona na bino gravita makamususu te auto sala ka surtout na vie boy o sala kindumba no o ko so mobala ba o finga ka mobali o za impoli yo mobali ko tromper moi si o so bota libanda ko sala boy bo seka mais mukolo monika mutu oyo suke za chocolat mais mukolo suke kokoma ya pembe de place to comprendre erreur na biso zota na ya ko seka zota na ona buzoba problème ezate
Mais conscience yaka batu na kimobange hein. Mobutu mukola zwaka conscience que na sungi peuple na ngai te et comme trop tard ça comme mubange mais tant azalaka jeune abanaka ko dominer azomona que yaza lion tant comme mubanga comme mukolonde ko comprendre que tu kapembe bimindo comme sage comme on a que ngaye peuple na ngai na kufa na salele bango le côté to seka ka makambu te makambu eza sérieux eza makambu ya nation eza ba vie ya batu obinde to zabwe eza na ba congolais ba kokufa makide ko tanga na bisibino mukolo kaka Tshisekedi ako trahir omoni kaka batu o kaka bakei kuna oyo ba marcha ki pona Tshisekedi o na Kinshasa ba sepela pona Tshisekedi batu ana tongo ba ko se révolter et que Tshisekedi a escroquer bango ebi combien batu ba kokufa boyebi combien batu ba kokufa ba pillage ba makambe belé ko salama alors tozo seka makambu susu sans même qu'on soit conscience Tshisekedi yo kanisi Vitel Kamere bati na simanona azwemba alléluia ozana yo kanisi nini aza kamera na yo aza muto alie ko piège yo bakangi yo kleboa bazana bazo serré yo ok placité oza lokola cheval la koti entre nzete na nzete cheval la koti na katikati luketo kangami bakangi yo bongo oui Félix Tshisekedi bakangi yo po bimawana ozana ba soutien te ozana batute obimandeni alors congolais souhaite ozana bon mon côté c'est très dangereux congolais souhaite ozo voter na mutu te na mayele te